Mbonda oyo ezali vraiment mbonda ya kiadi oyo wapi population ya quartier 3 Kimpese yanga dia songa ndenge bazali ko souffrir na likambo etali mai oyo tolobaka zanga nyonso kasi maza te po yango nde bomoi. Kamera ya mbonda ebeti ekenengi na mboka ya Kimpese wapi oyo bino moko bozali komona ndenge population ya yanga dia songa bazali ko nyokoma na tina likambo etali mai oyo ezali pasi pe mawa kotala makambo ya boye bazanga na bango ba pompe kasi botala bino moko makambo ezali ko salema bazalaka na source oyo ezali na kati ya terrasse ava batoka mai na source il faut nanu bapepa mai na terrasse makambo ya boye ezali pasi makasi na mboka ya Kimpese bazali kosenga na bakonzi ya mboka ya Kimpese to bato ya mutema malamu baya atako bongisela bango source to pe régie des eaux atiela bango ba pompe sino te bakokufa na maladi ya choléra po na mai ya salite mbonda ebeti komona nga shati awa toza na problème ya mai esika tozulaka mai esika tozulaka mai me ezaka lokwa na kati ya terrasse mais eza terrasse te eza source na pasa mai toza nango ana yanga da songa yango tozali kosenga pe bakonzi bakanisela biso babongisela biso esika oyo ekoma lokola source ipe soit ba source mususu po bango bakoma déjà bien c'est comme ça pe yango tozoluka baya babongisela biso po biso pe tokoma bien po tokoma po tozwa mai fo topepa nanu ba mai ya salite longwe sima totoka mai ya propre toza na libulu ya vie photo tunano ke suti problème à mai douleur fort mai mo to na ngodo ya bizarre après ça do musika ngumba do bana mkina ba mea bakimba bana bezo bina pompe bakonza mbuga batinda pompe kutusi bato regitel mtima mabi kamwana pena na ngupuse do ba matsa pompe bakonza mbuga kutuna yanga dia sunga reference kala police tona pusa mai pour mai basaila uteza utu bien te ngaka basugula ka mpika ba msuba melara bunga bien te virus na bakoro ba na yango biso tolobi boete population azali na droit ya mai ya bopeto po azala na santé ya malamu kasi boete mbonda kiadi kapila yai ibudidi